Merci bien très chers amis fidèles internautes et balobi, abonnez-vous toujours massivement sur Congo Zibulameso TV, il y a la reine Omba. Balobi cette fois-ci Bolukasu Rena Birio côté côté. Vous retrouvez Rena Biri en chair et annonce balobi Moussala Nde Makambu la reine Omba veut dire que depuis quelque part quoi veut dire que tout Obolingaka René Abiri Batutu Obolingaka René Abiri bo s'abonner awa na Congo Zibulameso TV à la reine Omba depuis Allemagne. Veut dire que Koloba 3 Alite, Paola Schengen Kilo à Londres, Cornelia Dussi Givenchy, pour partager vidéo, veut dire que j'ai fait appel. Na batutu yamite mamala mo batutu obalingaka René Abiri, le Macron, le cardinal, le Fachu de la presse, pour s'abonner déjà massivement parce que Moussala et Bandi cette fois-ci balobi travaillons. Veut dire que tout bolinga héritier Watanabe la cause nostra la pulga moto na tembe totorina tout bolinga la bonne musique balobi bo s'abonner massivement na Congo Zibulameso TV à la reine Omba. Lydia Kapajika, celle qui contrôle ma chérie na Bossanyote, Cédric Kabea, Ibaka Glodi Kabasele balobi chaîne oyoyo et na makambu balobo sentir que staff technique et fanda au contrôler bomoni Ibaka au bois à côté bomoni Cédric Kabea au tel la couleur moni Kula Boys au chapeauté René Abiri étape Macron cardinal Mosengo de la presse azawana na kati na pointe babuka mwina batokan kuela balobi a connaît pas à demander bolanda la chaîne oyoyo bo partager ka ba vidéo ya chaîne oyo avec impact na idéologie parce que polémique ezongi la musique ya Congo na lobi na bino bien polémique ezongi oyembaka bien te kanga babiloko na ozonga chebino parce que awa balobi polémique inde polémique vérité nde vérité tokoloba makambu tout o baso de moto tokolobela yango parce que ça la bambouteillage veut dire que merci à trop na bino tout tout ya diaspora veut dire que na pesi mot d'ordre bobi René Abiri soka pesi mot d'ordre et yo kana mbala moko pe kangaka. Abonnez-vous massivement quand on loba veut dire que banda ko s'abonner déjà au talika na mopanzi wana au s'abonner et puis au fongoli sous clique et notification ce qui vidéo et koti et comme la kayo chaîne qui toko yango balobi bolandaka yango ba émission a bien ba sujet a bien ba qualité a bien chez la reine Omba Congo Zibulameso TV. Merci. Congo Zibulameso TV, y a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Ba fana nga nyonso sika bozomi partout dans le monde, botala nga yo na kata Congo Zibulameso TV. Congo Zibulameso TV ngolo bani. Congo fungula misu na théâtre télévision, Congo Zibulameso TV. Donc ce qu'on a besoin ngai, kotaka na Congo Zibulameso TV ko mona nga la valider. Et ko zo biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko beta yango. Na na galère na pour la ki. Et puis na zo ko lobate, et puis na zo nga bisa trouble. Mais mon so ko bisa trouble, nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mini na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibulameso TV la valider. Ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pour le ngina loba. Nana zoki te et puis nana nga bisa trouble. Pas tata.